trouvé ce petit, il chante les chansons, je l'ai trouvé. Oh. Après, il a d'ajouter. On a Daju. Yo village on Daju wana. Mutemanje mwana C6. Yanga tiganga. On a Daju sur le ballon d'Inde. Tiganga. Je l'ai trouvé, c'est le petit, je l'ai trouvé bien, mon petit, bien. Chante bien, tu es courageux, chante les chansons. Voilà, yo, qui m'a dit. Non, je mets tous. Je l'ai trouvé. Si pas quoi tu t'attendrais. Avec une histoire à pipa l'ami. À qui soudé la Daju. Ma chérie, tu es jolie. Avec un corps poli. Besoin de t'habiter. Interdit d'être approché. Avec qui on méli. Ne peut pas se baloter. Je vais t'aimer, je suis chat. Continue. Parce que ma cambo. PC succès koleka fungola fali ba porte pour moi nanga zabia musu pe ma tanga zokola mutabo kole zanga ye deuxième lewa boma tro wo kwesa pakasa bangwa mena banjoko kasi mokolo moko ngungia lelisa ye bibi yo lelisa kanga ina bolingo nazolela sentiment to pasezo ye banate kaina komi lokola wana zwinga siko oyali moto makila mabe yoka koto akomi obevoile baseye nyeye oyobaloba kana sima na ye bibi angaye bibi sto bibi bibi kumankoni na yo tolelengi bibi olobisingaki akanga kwekonda bibi oyo nga gomongo bibi olobisingaki akanga komongo bibi o nga mongwe okira lokondo gilondo pusengoni na yo moyo malili makasi gilondo de la renta. Alléluia. Oh oui, sois béni, que c'est une étoile. Colombe, reçois l'honneur, la louange, la gloire. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye libiso bilubi ya kitoko. Yengoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Et libiso cuisine africaine. Oye zani ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oye tali ba africain. Yo mutolingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa, okokata musapi, po balamba rango kitoko. Okanise suki bongo. Awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Ba bongi selibino chaque week-end. Eko banda ko yinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que ba rumba ba live penza, baza ko betela bino miziki, oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance ezongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Bon abino bato boza koluka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yebake awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois te. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tout
les jours, à partir de 10h ngingo, si na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7, na niveau ya 2 fois T. Adresse na bango, Ezwami, na 68, rue Émilie Zola, 95 870 Benzone. Pour la réservation, au benga na numéro ya téléphone Oyo, plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant, chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu, pena akei ya 2 fois T. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kiyezongi. Wow. Bonjour, bonsoir fidèles internautes, c'est votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur MS. Carré Parfait, mission socio-culturelle et la rabino ba information et assure sur na palin ainsi que Zombino. Bozola nabiso na image pro de chaîne YouTube oye la rabino qualité image ya propre ya soin na ba palin ainsi que Zombino. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Image Prod. Vous en avez fait un mariage, vous en avez fait un anniversaire, vous en avez posé le shooting photo ya propre, vous en avez posé ba lia bien na fête na yo, contactez biso numéro na biso eza affiché wana. Bobu kanate, c'est l'Image Prod qualité ya sur. Pour commencer cette émission, salutation spéciale à toi Evan Tumba. Balbi Motombongo azamoko na Anvers Evan Tumba, salutation spéciale à toi. Salutation spéciale à Avalopindi Tour d'Europe. Yo Obaluka Baluka, salutation spéciale à toi. Wajeni Kabasu conteneur ya Bilamba, toujours salutation à toi. Et bongo Gilles Makaya. Gilles Makala, Topesi Ombote, Sikoali, Jimichi Mangaport de la Chapelle, Papi Lebo, Waze Telecom. Derrière la cam, tous on a bienveningo derrière la cam. Bongo Yemoko, patron Bogos, Fire Basket, de quoi Guy Basket, Héritier Basket, pourquoi pas Shango Basket. Mesdames et demoiselles et messieurs, j'ai cet réel plaisir de recevoir pour vous Petit Fally que j'ai salé, j'ai dit bonjour, bonsoir Petit Fally. Bonjour international, c'est ça hein? Il y a eu l'équipe. Ça va, hein? Ça va vraiment. Na félicité plus force à toi. Au coup de ma place en quoi. Petit Fally. Tout le monde a bien avec Papimboma, tout le monde a bien avec Chilo Kolé. Ouais. Voilà vraiment force à toi toujours. Moussa Lebele, continuez. J'ai toujours na manière, na respect. Nako yamba batuwa et comme ça peut un jour peut des choses grand collègue parce que ça des grand surtout monsieur comme grand et puis ça qui te quoi yo bo ça là mais tout ça pour ça que comme sur grand pour biso pe le but au même grand pe au conche pour no yamba biso ba oyo la vie c'est comme ça voilà. Merci beaucoup Petit Fally babotoninga ba pete babotoninga ba grade yo souci je ne l'aurai comme au cas de la likili sali jusqu'à ce que likili lo bane répond mozanda kwa comme banga moi si a système tellement qu'il est comme inango mon mwana oh gade zanga fonction ordinateur alianza mosabi zanga pouvoir ordinateur dans la vie gesi asama weye on va la makango comme benga mobali andako mon frère mais ça solo hein il y a vrai hein on va la makango comme benga mobali andako mon frère ouais bali poupa ouya ya fali poupa papa kulutu bayokani Tshisekedi Miguel mbongwana ngo abeda shuba dengo moi si Elmara Mobala makango comme benga mobali andako mon frère. Ok ba Jean P sala na ngwe. Yes sir. Mobala makango comme benga mobali andako mon frère. Ouya ya. Papa kulutu. Bayokani. Mbongwana oh. Ba négocier moi si. Bienvenue ngoi toujours boulot. Bienvenue ngoi benanga basket net na film président mande fois huile. Petit Fally Boni. Ouais, très bien, ouais, très bien. Je m'aimerais bien. Ouais. On peut savoir ton mot dans 3 langues. En français, anglais, lingala. Voilà, na pesi bango. En français, vous allez bien. Partout dans le monde, vous allez bien. Vous êtes là, bah ça bien. Vous êtes là, bah ça bien, vous allez bien. Après
na Kimongo. Baleko Boloti. Baleko Boloti nja kumba asunga by Boloti. En anglais? Give me gum M. Give me en anglais que give me on a about to check give me bottles. Hein? Give me bottles. Bye. On peut se en anglais. Give me bottles. Partout dans le monde, en Europe, D'accord. des États-Unis, partout, Afrique. Give me bottles. Ok. Na Lingala. Boza malamu, boza bien, boza malamu, njamba batela bino, ba fanatique nanga nyonso ba warrior, boza bien. Vraiment on est ensemble, boza bien biso nyonso. Petit Fally. Est-ce qu'on a ko yamba ol susu na plateau pour la deuxième fois? Ouais, les opportunités. So ba jeunesse le la bino boya ba biso na ninga ba Paris ba opportunité. Merci. Et c'est comme na mutunyo sauté parce que biso lo ba jeune belé balinga na kitoko na kolata na oyemba mais ba opportunité te yo yamba bango. Ah oui. Ils ba grâce, ils ba détermination quoi. Faut te pesa bino merci parce que bo encourage pe biso bo pesa biso pe impa. Biso pe to pesa bino pe impa parce que ça biso pe mo boulou, ça pe bino mo boulou. Voilà. Petit Fally poto bana émission na biso. Na moni pesu su Karine Yama na kacha Irlande. Alias na Irlande. Na Irlande. Irlande to pesi mbote siga. Mboka kwa na kacha Irlande. Karine Yama. Poto bande émission na biso na ki na posa osala bande ko Hollande biso Bibi de la Renta. Bibi Stone. Na koza makaza goboya yo wabienga ye Bibi o de la Renta. Bibi o, Bibi Bibi ministre pananga ya bolingo. Bibi o yo, oh Bibi Bibi kumankoni na yo tolelengi. Bibi o yo, Bibi Bibi balola njoto na yo tolelengi. Malili makasi, oh Bibi oh de la Renta. Zambe sans attendre groupe sanguin nangai. Et comme Bibi de la Renta. Bibi Bibi woo Bibi sto Bibi Bibi non le li nangana fanseti na lembi Bibi yo Bibi Aigle. Bibi balanjo to na yo to lelengi malili makasi oh Bibi yo de la Renta deuxième Lewa boma tro wo akwe sampakasa bangwa na banjoko kasi mokolo moko ngungia lelisa ye Bibi yo lelisa kangai na bolingo nazolela sentimato pase zoye banate ngai na komi lokola wana zwinga siko oya li muta makila mabe yoka koto akomi obevoile basenge nyeye yo balo bakana simana ye aye Bibi Bibi angai Bibi sto Bibi Bibi kumankoni na yo tolelengi Bibi olobisinga kiyakanga kwekonda Bibi yo nga gomongo Bibi olobisinga kiyakanga komongo Bibi yo nga mongo bokira lokondo gilwando pusangoni na yo moyo malili makasi gilondo de la Renta dose boye bisa gilondo de la Renta ngana za fanatika mboyo hatana kena kozonga gilondo dose dis merci s'il vous plaît les bras olé boye bisa gilondo de la Renta ngana za fanatika mboyo hatana kena kozonga bedashu trendes na ye zanga lipasa. Je l'ai dit, ouais. Merci beaucoup, Petit Fally. Ataba sekinga pona tika yo international. Ataba cholinga pona tika yo. Nga Bibi ye. Nga Bibi ye. Wabana. Nga Bibi ye. Mais bonne nuit, kitogos. Petit Fally. Trop d'avance, comme Iros. Bazabana. Trop d'avance, à trop. Trop d'avance, à trop. Petit Fally. Aussi, il y a une différence. Il y a Petit Fally, il y a Mbandaka.
na Petit Fally aza na France lelo. Différence nini eza na kati ya bato mibale wana? Bon, eza na différence te parce que poto nangeza na mbandaka. Na Ok. normalement poto nangeza mbandaka. Na Europe, na France, poto nangana normalement eza mbandaka. Ah bon? Voilà, Mundele attaque Kinshasa attaque Afrique. Abosa na poto te parce que abotami na poto akoli na poto abi pasi ya mboka na ebe minyoka mboka na ye. Ngape na ebe minyoka mboka na nga na pasi pe mboka na poto na ngezamba na keza bwene eza ekonda eza bokungu ikela. Na o nga na sali pona papa na nga Fally. Alongoli nga nyongo ya miso. Zomon mena normalement poto na ngezamba na ka bwene basankusu na Fally asali Fally pupa mokonja ba musicien et marabi ya the king et people the monde wa longoli nga soni na famille na entourage na nga na bato ba sekanga la pesinga valeur la komisinga mutu komisinga vedette na miso abato jomon mais poto izana mbuka izamboka nyongo ya miso kwa Ils ont tous na mbongo okoza millionnaire milliardaire mais ce monde poto te C'est revivre te. au vivre. OK. Wana kakila njambe te njamba wana kakili te fozi pomo mona rapoto poto za nyongo ya miso kwa nyongo ya miso. Okomi na poto Petit Fally. Mais merci na Fally pupa. Ninga lokoti mona moko ya bwende ya mbandaka ya ekonda bokuwe kela komisi na poto eza ba opportunité za grâce. We sengi na ba jeune bene to bandela ki balinga na olata na kitoko na oyemba. Mais ba opportunité te o egla pesinga mena poto nanga eza mboka nanga. Mais est-ce que tu te voyais un jour kokoma oyo komi lelo? Mais pourquoi te? Nandi mate ke na okumonga za lelo. Na komi na ote. OK. Sobi ke na komi na Pedre. Ouais. Na sesu musate. Nazo bunda ki na koma. Na komi na ote nazo bunda ki na koma. Moi lambe za ngakate, moi propre. Moi 50 za ngakate quoi, mais na komi na ote ki na komi vraiment. Même il fallait pour pas aigle. A koma. Et poisa. Ana succès a koma déjà banda ba droit chemin. Na travailler à kaka. A travailler à kaka. Alinga otika bendele kwe yati. A travailler à kaka. To tika ka ko travailler soko kufi. Soko bachuka na seke wana nyo sisili. Mais so zaka na vie. Atoza Michael Jackson. Faut travailler. Faut travailler dire. Faut travailler. Petit musala papa na maman. Oui. Petit Fally na poto na Kinshasa kuna na ndako na yo balobi famille c'est tondi famille bazozela. Ozo confirmer bato. Mais pourquoi te sa famille wana te babotanga lelo? Mais nena mona pe poto te. Ils en ont charge te. Ils en ont charge te. Parce que ils en ont kaka mwana bango. Azobunda akompe na mwa impa vedette ba pe na posa ba mwana pe mwana bango ninga kuma bale ape mwa bifra onga na simba eza na ngobie parce que misu chance na mon pesa la ngana zalelo ya misu mabonde na bango babonde la pona ngape et on peut banjele zo fungwama parce que pesa ba mo bolo mutu lokola mama nanga agent fille matambola te. Ah bon? Ouais oui mais à l'époque wana papa atikanga na ba 10 ans. Oh. Maman qui uchanga mama biso uchanga na vélo bo ya chinga na vélo ba handicapé. Osoma ba matembeli bandunda. Na pilipili ya chinga kainga na vélo na mukongo azokumba. Ah, mais oui. Azokumba lilope sona nango. Il faut aller, il faut amela. Ça c'est sûr. Sona kompe nango ba parler puis pendant ce moment parler. Afani pe na palais wana mwana ke 8 mois na nga na botaki ko botelengi ko boko les anango passe mais abotinga père atikinga na ba âge ba 10 ans. Donc maman est infirme. Mais oui. Papa tiki on a âge à 10 ans. Mais oui. Et maman na âge à 10 ans zo. Déjà ko sindola parce que papa na nga zaki soda. Ah, azala ki en vie. Ah, za soda zaki en vie, za na ka ko sindola. OK. De maman betela nga histoire, na ka ko sindola. Mais lelo so pe lelo yo Jamba sunga na komi na pourquoi na tika mama. Ah ouais. Na ko sunga e makasi koleka tout le monde parce que passe à mona ki pona nga. Et puis infime achona mukongo. Na mukongo. Okuma place aux lelo. Oui. Ah,
facilité Non, mais c'est bato très bana ba makolo basala ba ku karaté ba ka chaté ba pour un film ako sundulope ako sundulo ko mais sana pas un film mais bato baza ba makolo mi ba mabo mi balé ba ku ka chaté mais ya ku ka chaté na komi longa na za fali pa yebinga fali apesinga chance respect na mama za ta vega ta zandenge ni na ta za salita mabaka mama parce que ça y hobby matin banjame na biso bangwana le so pala chenga ka pisinga chance musipe mama na ngama bondeli na ye oui musipe ko fuka mana ye kenjambe na mobilité na famille ya malonga te opesinga mona courage akena njira fali pesa fali bonne santé pesa fali susu makambo pesa succès koleka fungola fali ba porte pour mona ngaza bien musipe mabondeli na ye jambe pa yoki akoti peka cha fali pa chenga peka fali pa roboya ponga cha carrière na musique fali te a roboya pe po bato baza pe bele ba olobi pe na internet fali fala boy na pe aboyi oui o meme pe pete oui o cha carrière na mbongo na musique na ete pa comme le fali po abeta lo ba arena abeta arena France ya Belgique ya Londres ya petit fali te eza musana eza cop ne déjà sala déjà mais so achanga ka mshi mabundi la mama nanga mshi famille nanga mshi njambe kaka mtakota kati ya bato siku ya bongo na utika mama te nechi mama nanga vraiment pona zana vraiment bien aller bien alata bien na lukile mo espace moko boya za la bien lobby parce que okola tanga zokola muta oboko les zanga et puis ko lo bango vraiment au fond de ton cœur tant lo bango na sentir au lo bango na sentiment moko ezo sala na respecter ba maman na passe na motema quand tu parles de ta mère na ba jeune belé maman na taza avec mais ça pona ngati parce que suis na habité maman nga msha bota makabie msha ba baby sai msha jaka mokano njambe bon isa maman njambe ozomon bon maman betelo solo teneni na comme infirmier bon maman biso za ino courageuse za courageuse na je courageuse maman nanga moi si ba bien que courageuse moi le courage bon chekaka ma biso za courageuse na je courageuse maman nanga OK taka mtazen film OK baba OK na ba bwende kusumba ba biloko ayo tika na baba sangu kusaba mbandaka wana mwa muki na mona nyoso wana na vivre pe na otape ba classe pe ya mboka ata beti déjà nango ya ba danger te mais au moins otanga ça na otanga na olia pe na olata na ninga ba mboka quoi na mona pe ne maman au travail na mona pe courage mais tout ça belé mais alimba ki bisote yona bande kona bala tikiye oui maman na kufi abota maka mibale na grand frère na mais directeur pe ya grand frère na ti lo ebanité mais oui mais azaka kana biso eza na oka mokana njambe lipambola njambe ebaki azaka na biso pe tokoli pe biso nyonso toza pa envie biso tout misusu mibale misata bakufa na mais toza pe nya envie na bo batikala quoi OK moto amema na Kinshasa ezala mama ou bien ya Kinshasa yo mo mais mama te moko na kima kaka kokima eloni sala kokima na kimaka parce que na ba époque na tobono tala fali pour na ba CD quoi et pour nga j'ai grand musicien nga ba mboka kuna ba munoko mboka na ba choral nga zaki na oke bwende na oke boku ikela na oke ba sankusu na yemba na zaki minya grand chanteur nga ba kuna ce qu'on a zaki bien na ba choral ba j'ai invité na ba choral ba kabela ba nyama ba mbisi sko tona ba na ba époque wana droit chimé ko ba isengo alobi na bankanja alobi na bakanja parce que na ba époque na ba CD quoi ba CD tout ça qui na ba radio ya ba radio kaka ya ba pile quoi très bien mais au sumba bo CD ya fali pupa oyo kango msusu ko si pepe na fali ko si pepe na wera ko si pepe na jibo ko si pepe na kopi ça dépend kaka quoi ngasko mutema na ngai sipela ki na fali na ok jamba boy fali na ok mai boy fali et comment qui on a droit chemin déjà le debu congolais ini par le roi hymne national voilà hymne national ya répéterait le comment ko fali depuis mboka OK na ko kima para na ko kima
Dene ko ya Kinshasa. Lo on est salaki okima. Ah, bon, ils ont Njambe quoi. Ils ont auto tcheka Njambe quoi. Parce que tout le monde a filmé pe ya bankanja. Ba filmé ba bankanja tout le monde talango. À l'époque yana bon ils ont ba histoire. Bankanja kena mbandaka lati bien. Bino pe bomo na ngo besoin vie pe ngape na koma mboko jour nini, ngape no lata boye jour nini. Ngape na mona fali jour nini, fa ngaye. Je n'akuta na fali ngaye. Comme lokola mona moko ya mawa lokola ba para ba kufa ozanga famille kai pour na fali. Donc yo tongo banda otambola depuis za ina mbandaka rêve nezalaka fali. Fali ni na boy rêve na nga fali. Zako kuta na yo mona un jour. Na zamena warrior ekonda warrior ya bwende ya basanku su ya mbandaka. Na za warrior oya aka kubundila ba warrior nyonso ya kuna na ninga ba ikaso. D'accord. Ya omona respect papa na nga fala za nango. Nga pei pona za nango. D'accord. Petit Fali okoma Kinshasa ta okomi Kinshasa okutana na Fali obi okoma peme na Fali boni. Voilà na kutana na pardon question les amis. Tant okomi na Kinshasa. Ndenge nini opusa na pemeni ya Fali? Bon ko pusa na pemeni na Fali pour déjà facilité. Déjà facilité. Eza pe lipana ngubati. Eza vraiment ya passe beaucoup tanaï. Eza passe faut les kana ba télé, faut les ka partout. Ayo ka pinya sangoki parce que pona kutana Fali za qui passe dans les kana ba bar, na ba bala koyemba, na ba njela. Leka kota bima. Ti na kokutana na Académie des Beaux-Arts na concert ima na Académie des Beaux-Arts. Le temps on a embarqué loko moko ya Dadju. Na podium. Ndembo ya Dadju uté na ba internet chikaka. Na njembo ya ninja. Ninja muyeye na elle kili. Toko zwango déjà mo extrait. Ninja mu bébé. Ninja mu bébé nanga ngo. Ninja ma baby. Fais-moi plaisir, oh ninja. Oh ninja mu, baby. Love me. With me, everywhere, bomanga ye. Give it to me, hola, hello. Je t'aime, woo. Ninja bomanga ye, balanambala. Ninja bomanga ye, balanambala. Shira bomanga ye, balanambala, bébé. Shira kaka ninja. Jamon. Mais pour que on a imagé moi ninja na imbaba Njembo Dadju, je sais pas quoi. Njembo venait tout un ici très à Njembo Dadju. Voilà, je sais pas quoi tu t'attendais. Je te salue les princes Dadju. Mon vieux grand frère, famille, je te salue Dadju. On est une film. Puis je te salue Fali Poupa. Yaya Nabango, grand frère, Fali Poupa, Dikap la merveille. Ouasala Moussana na logique na respect nyonso quoi. Je te salue Aigle, Fali Poupa, Dikap la merveille. Okay. Et puis je te salue Naza, je te salue Keblag, je te salue tout le monde, je te salue. Voilà. D'accord. Nzembo wana ça a vraiment succès dans les réseaux sociaux. Oui. Nzembo ya Dadju to ouais, après toi tu écoutes na Académie des Beaux-Arts na concert Aigle. Tant on a na Académie des Beaux-Arts tu baboy na kota. Na kiteti nanga na courage nanga. Na zobunda na kaka ti na koti. Dadju tanga yuti poto ake Kinshasa Aigle a invité na concert na Académie des Beaux-Arts. Voilà, merci na Académie des Beaux-Arts invité. Ngape na kuma pemena Aigle ça passe. Ça passe ba sécurité ba tout au moins les kezate. Dadju na ba Dadju, excusez na ba maître Gims ba Zoya na ba Beda Chou. Ba ye concert Aigle na Académie des Beaux-Arts ba koti. To ba koti asa pembe nga za la kwana côté ba Dadju bazo gari. Bazo gabo na zaki na tentika bo Dadju amuninga. Je l'ai trouvé. À reconnaître normalement. Je l'ai trouvé, c'est petit. Il chante les chansons, je l'ai trouvé. Bien. À peine un bide d'ajouter.
biote ngomanga ndolandoki loka bakino mutamboka wana daju yo village wa daju wana utema nje mwana 6 yanga na biote tinganga wana daju suka lo baloneni tinganga je l'ai trouvé, c'est le petit, je l'ai trouvé bien, mon petit, bien. Chante bien, tu es courageux, chante le soso. Voilà, yo, qui m'a dit. Non, je mets tous. Je l'ai trouvé. Oh, namakasi. Na makasi dajwa zaka nanga dajwa chika ngati nela bozana ka makila kwa makila bana mongo makila bana mona mamonjambi na komana ba signaler aigle qui petit faille de mbandaka alobela ka ya faille aigle oui je connais na mi petit na mbandaka petit faille de mbandaka petit na bien petit na mbana bien ba mon tikita bon na pena petit faille de mbandaka fallait mbandaka piazawa on a aigle c'est bon na petit na mbandaka fallait mbandaka neti na film est-ce que boyebi est-ce que beaucoup qui reconnaître je me présente l'instant petit faille de mbandaka parce que yo senti ndeni ton fallait lo ba bando mbaka ninja aigle habité ngana yebi na njemo mo utema ya daju Yembelange kwa njemba aigle moi sengiamo si pas quoi tu t'attendrais avec une histoire à pipe à l'ami. À qui soudé la dajou, ma chérie tu es jolie, avec un corps poli, personne de t'habiter, interdit d'être approché, avec qui on méli, ne peut pas se baloter, j'y vais t'aimer, je suis ça. Na yemba fort. Ouais. Na yemba fort. Ba pakola nga beiro na podium dajwa pakola beiro aigle pakola nga sko na yeba ka beiro te na ka beiro lo kwa ba mbombo rouge ka ba 10 francs lo kwa ba 20 francs na yebi na nga beiro te ba meta sko ba récupérer nga ba bena nga likolo liboko ba beta nga sko wana podium yo tango zu héros o tiamwa ba tina ba poche ba nini ba aigle ba kei ba aigle ba chema sécurité ba kina ba daju nga chiko na chika na bije ba mete ba récupérer nga likolo liboko ba beta na ba mapumbu bu nena tobuka ngana be bozo ka mbongo ko chika nga po gina nge obeba ya solo Cheza mete manix tena mete be 50 na kufate ba ida ka ukame ba mete be 50 mete manix ba ko edenga na dae taka di koleke di bokeke ba bendo ka ba pour bilisa mbongo ndamboka echeka mkena tobuka ko ya so ni melanga echeka mkena tobuka bibi toka bolaka bozwa kaka na bina ba mbongo te na ibi ngote parce que ça va vert na ba époque na ba ki roté le kuta mabe na ba ki dola européen na ba été après donc c'est le bimino après jour image que na internet dajwa posté aigle posté ingombi yindi ah ouais mbala moko makambo ebandi bandaka wana makambo ebandi ok petit fali bandana makambo ebandi tindamba esa la grâce visa ebimi oye poto tiko question na biso ezali ke petit fali pembeni ya aigle rôle no eza nini bon pembeni ya aigle naza kaka mwana kwa mwana na ye petit na ye oyo asalaka mosala esengeli vie privée ya miziki na ye ndenge ya minga boye eza déjà rôle nanga kwa rôle nango ememenga poto yango oyo nakotikisa nganga te nabomi mutu te nadefi mbongo te nateki lupango te mpona na poto rôle nange ememenga poto eza mosala oyo ya mbinga nini osaka nini kopemena nalobelaka fali aigle vie privée na ya musique abetaki album na ye na baémission nalobeli abetaki conseil na ye nalobeli ke ba vie privée mosusu ya vie na ye nga akotaka te nakotaka vie privée ya musique mundo ya minga boye nalobela vie privée ya musique ok informi seti kanga banda nini ti lelo inane ka formule set komoni kesko vie privée na ye kolobela yango soki minga poto ok tokos ikanga banda anini
moi je connais le bel droit chemin ce qu'on vie privé na ngana le bel afali place comme singa poto place inaliaka isika olala mo elamba yango siko oye tikali vraiment so yo moko Petit Fally ozanani bon nga mona jana musicien quoi OK naza chanteur lokola ba chanteur nyonso lo na Congo naza na njela ya Fally Petit Fally na njela Fally na lobela Fally na Petit Fally mona Fally famille ya Fally aigle mais le choix ba musicien congolais baza 20 na ko jabe 20e déjà mais oui na ko jabe 20e oh combien de gens parce que non ça peut faire tamboka na congolais non na nzembo nino sali déjà Nsoya mama soya Emina yo neno gilingo kibe inanjela Emile kana kapela mindo yo une Woo Dile kana kinkole ndo yo unyo Dile kana shabando yo unyo Mama sabula ndakande courage na ngai Yango de koko misabine siko nga nazali Nabotama na famille ezanga mbongo bawa Nalekana banjela pona koluka lipa kolia Nalekana babalabala nzambe na ngai mopesi kaka yo mobateli kaka yo mosungi kaka yo lokota ngengo lokota babeda shu lokota ngengo lokota Fally Ipupa aigle uzopon donc parmi le abeta banjembo ebele pina banjembo na njembo na vie na ngai limino nzembo ni et ça déjà disponible kalaté vie na ngai limino pesi bambota na njembo na ye avanga na kende na lakaki yo nebaki pe na reine obulaki ke na bosani yo chérie na kende ki poto pona luka mwa mbongo oh ne voilà de retour ton nom les dévoiler un coco vas-y à tes amis loba vas-y à ta maman voici mon mari Moninga Bali, Esengo Monene, ouvrez les bouteilles, lelo, on va faire la fête. Yakatobina, Bonyoma, oh, Bonyoma, Yakatobina, Bonyoma, ah, Bonyoma, Esengo Libara, oh, Bonyoma, Libara, oh, Bonyoma, Nkobare Wajonga Mio, Kobare Wajonga, I want to go. Nana Njemo Wazena Ngai win. Nana Shana vena ye wing ouais bien bien mais si Fally o meminga na poto nakutani na mokobe nakutani na naza nakutani na keblake nakutana pe na daju basta nyoso nakutana pona gasi na yo aigle onso nana banjembo oui je sens nana ba sha et puis nana na pe na remix à mort on a aimé la beda chou ezapena ezaka na ba bom na ngai bon est-ce qu'on a beta ba bom tina beta ba single moko voilà mais na komi na banjimbo ebele ba eloko no se simba no se kanga no se munana oteka kamalewa eze eloko oteka kamalewa eze eloko tiki mokongo yela me gaze na nzambe yo Soja vebole yagato cholo tiki tawa tutole yagato yetembe Karine Yama Petit Fally Karine Yama na kacha Ilande toujours est-ce que maman et puis na maman na Fanny maman Fanny motema papa Gilles maman Fanny nkana musisimbi nkoko venanga ikoja de basankoso kitaras est-ce que depuis aux ans déjà ba contact ba producteur déjà bazo contacter yo bon ngamoro na autre de kola oui ba to ba roya ebele lo ba venanga ba Gauthier mascotte baza ba grand producteur na mboka oyo ba Gauthier mascotte ninga ba Londres ba Gauthier mascotte baza na lokola ba bienvenue makanga monde à part monde à part na pays monde à part ba bienvenue makanga ba Gilles Makaya voilà ba producteur ba ebele biso to na biso précédent surtout travailler kaka to ba musala kwa kueba musala sala mo le moboy surtout travailler toujours musala. C'est vrai Petit Fally tanga ozonga na Congo azokende ko. Donc ba bena biso ba Tshisekedi Miguel ba bena biso ko ba Simo Ikamba bokula ka Simo Ikamba Ototombe Ikamba ba Jeff Bokungu
ba Jeff Bokungu ba toaza belé C'est parce vrai. que ça nango ba Pascal Bengele ba jana ba honorable Vitel Anzolo ba Vitel Anzoro Vitel Anzolo. voilà Est-ce que c'est vrai petit Fally Anzoro pe champion Anzolo OK. C'est vrai sur ozone Kinshasa aux na production na stade Mbandaka. ouais non que beta ba rena quoi ngana tourner ba rena sko banambandaka bwene ba sangu Bokungu ke la tina ekonda donc on mena mena papa na beta ba rena ninga ba beti France beti Belgique Londres nasko no ke pe arena sko ya mbandaka ya bwende ya ba sangu no ke pe tourner Ah ouais? non ma tourner pe mbandaka ba arena arena Wembley ya mbandaka arena ya France ya bwende arena ya Bruxelles ya basankusu arena ya basokonta kotaba ya ba befale ba arena ze bele kuna ba 1000 places ba 800 places ba 500 places nyoso kaka ba arena. Est-ce que tu as déjà un producteur za déjà la moto au ça elo ba production nyoso wana? Ba Gilo Nombo ba Zawana ba Bedashu ba Simo Ikamba na totanga ba to. D'accord. Ba vena nga honorable Gilles Mundele Zakana Gilo Nombo yo voilà. Au salut orchestre? Bon, naja na presete na orchestre. Na osala, na mena na presete. Mais soki na okende ko beta na mbandaka na ko zanga ba accompagnement te. Mais ba misa ba mbeleli se na ozwa ba ngwa. Ba ke aider yo ba Parce que ba accompagnement. misa ba mbeleli se déjà na micho na ozwa ba ngombango, na ozwa ba ngwa. Ba koya kutu, ba koya mbango. To kena bango ba accompagner nga. Mamboisa nango bien parce que za biso na biso ba na mongo quoi, iso la iso quoi. Iso na iso. Nazo ke tourner à Barena, Mbandaka j'arrive, Bwende j'arrive, Basankusu j'arrive, tourner arena. Netina film aigle. Tokos. Concert ya Fally Ipupa na Cameroun na stade de sala ki ondenge nini. Wa dia kop na abeta déjà. Wa kop na ya botama wana, akola wana, wa kop na sisi wa makop na ye good mama ba stade papa bosana. Mama ba basali bosana. L'artiste le numéro 1 Afrique à Congo Fally Ipupa. Ah bon? Artiste des plus riches. Oh, Artiste des plus riches. Fally. Fally Ipupa. vous assure. Je te jure. Bana meke jason na kina to na star mo kapesa biso bilenga bote. Walungola biso ba stress. Wa tika batuna mitema. Azate. L'artiste des plus riches. Et puis l'artiste depuis Caire. Depuis Caire, 15 euros là. À kota mitema bato. L'artiste depuis suivi. Suivi quoi? Oui, Suivi. Suivi, voilà. L'artiste depuis suivi. Fally Ipupa. Aleka na TV tabo ya bato. Aleka na TV te ngana na siksa bo ya baninga. Asaka toujours musana e. Yango bisko yango alobaka trop d'avance. Trop d'avance. Aya loba trop te. Biso to na trop d'avance. D'accord. Yo montant. Kareza mulai. Yo montant o mataki na podium na ba arena tango betaki. Et ça la ka ondenge nini. Bon, et ça la kinga somo. Parce que na histoire nanga déjà ata na ko betaka ba arena te. Mais na histoire nanga o fala pesinga. Chance o fala pesinga. Emsu na histoire nanga ata na ko betaka ba arena te. Na bika ata na ko betaka te. Mais na beti déjà. Déjà bête. Na histoire nanga so ke penya boye. Na histoire nanga ke petit Fally a commis grand star a beti arena te. Mais so zo penya na histoire Fally Ipupa. Petit beti arena. Libosa va te belé hein. Na histoire nanga ya stade des martyrs. So na beta so ki na ko beta stade des martyrs te na beta stade des martyrs. Stade ya Angola so ki na ko beta te na beta. Ya Brazza ndenge mo. Ozomon. Nana ba histoire ebele académie de Beaux-Arts. Nana ba histoire ba fikine. Na beta déjà. Na beta na star munene superstar Fally Ipupa na beta na histoire nanga déjà. Et komama même na Bible. Il faut une histoire. Ouais, yo de choses en histoire. Na na ngol makasi. Ya koleka na ba grand. Na ba aîné. Mais oui. Mais oui, merci pour la polémique. Sans polémique, sans complexe. Sans polémique, sans complexe. Mais bien sûr. Mais oui. Petit fan. Logique, sans polémique, sans complexe. Par exemple, les gens sans polémique, par exemple, le roi net innonce bi. Na parcours nena oyo sala yo lo bake yo leki. Bon, nga leki te y pas leki ngati. Parce que biso tout ça ba musicien, solo ba tangi ba tanganga. Mais patron na biso, leader na biso, mokonja misi saka Fally Ipupa.
les choses ba tangi ba jeune tout le monde ba papa Fally parce que ba grand ba Fally ba légende quoi ba Ferré ba légende parce qu'on a bi Fally na Ferré non to kuma kuna to sa non ba mambo Fally na olu ba makambo ya Fally to kuma na ba makambo to pozinga mutu mo parce on a lobby to pozinga collègue na mo quoi non si bien ça abo za collègue bossa comme ça to pozinga collègue na mo quoi ya génération na quoi ou bien sûr collègue ya génération na to pozinga ke asa ya sala musana o ba basipira na ye ngape na saka musana ngo ba basipira na nga mais za collègue na nga naninga ya génération na biso mazana mo avance azana avance non na avance collègue avance mo ke zala kana ngote izana okaka koiba musala petit Fally ka lelo komi bo lelo soki yo yambinga non ya polémique te ça polémique yoka pardon non yoka non ko comparer te ke na kota vie privée na ye ou ya kota vie privée na nga yo sa grand journaliste ouais o yamba tout le monde o tuna ba vie privée na wa musique o yambinga bien sûr na cheki naza collègue na ya musique naza pe na génération na ye donc na lobby ke yazana avance par rapport na yo oh na epoto na Air France nzambe n'explique pas si bien na kangi photo na Tour Eiffel mais you know beti sal moko ate sa beti sal moko abeta ba beti 40,000 places ah ouais non to cela na beti 40,000 places musu collègue na beti na ote vous moi connais bien collègue na ninga boulot parce que na génération na tie ba nete na tie ba légende te na tie génération oui génération na yo oui je vois so gaza na 22 ans ngako na 23 ans exemple so gaza na 24 ans ngako na 23 ans na epo na tanga komona na pesa succès te yo pia ino succès papa na sala polémique na epo na pesa succès te na bela mamunete okotu na porte parole na ye okoyamba yo bano tune ba question bano tune ba vie privée na musique na d'accord yo yambi petit Fally c'est Fally mais na ninge penya ya ninga mabete aza collègue na ngai puis aza génération na nga eloko moko te ke yo bank sa mutati soki ya ketiki ngapi na ketiki soki ke shit ngapi na ketiki soki ke ni omo ke toza na génération ko na pesi Fally merci na ninga fungweli nga porte wana quoi pona zo be trop d'avance ya génération na nga petit na nga sai musala ante na génération na epé la lisae bendele okweya apesinga chance ok na zape na génération na to zape ke ya lobinga na lobi mais guide na bino ye non guide des papa omoni même oya Nigeria nani lema ana génération na biso mais na koleka na TV te re malekinga wazana ba non azana kana génération na d'accord aka na génération nanga trop na aka na génération nanga parce que yo samusana na pe no samusana nga muto zo tangela nga pe yo samusana bino samusana nga so ba tangela ba mission na ba tangela na génération na Congo na ba génération tongoli mo ba musicien mo papa Barina Fally Ipupa mo konjina bango tolongoli ye mambo to ko tati mais na génération nanga soki otangi muto zo tangela ngai ba otanga ngai na ninga mabiti parce que non ça peut faire tambo kana nga na sa congolais la génération nga soki otangi muto so tangela ngai na kombo na comme na base tozong c'est na actualité yozong c'est une autre actualité oza posa tozong ba tanga komba mutu te oza posa ke tozong c'est na actualité na base so ba tangi na génération nga ba otape petit Fally ki te petit Fally pe abunda na pe na musala oyo comprendre makambo ko mi fou soki baza 10 na génération nga ngo za pe 9e non vous avez 10e bon c'est bon bon c'est bon na kokote le mais to sauter na ngo to sauter phrase parce que to sauter na biso génération moko to ba master ba collègue na génération moko on est ensemble mutu na mutu agade bandi na quoi bienvenue ngo makambo nga ye pa na libongo na ye mutu na mutu agade ka bandi na ye beta ba na ndenge na yo parce que soko mo ko beta lo kwa Messi keba Cristiano chaku de tête merci petit Fally en tout cas c'est très bien oui nanyo respectera la génération na yo bon ngai ko respecter bon respect mu ceza wa bo fani non na mutu e bana comportement na non parce que na fana kana bango te po na respecter bango so na kuta na bango so ba soka na papa na nga bien parce que muta pesinga limeza Fally ta komisinga vedette o komisinga mutu
nakoma mutu lokola génération nanga so na kuti na génération nanga apenga bonjour ngapela zongisa bonjour que na respecter on est commis réponse mususu lokola zana vie nanga na gez maweta nazana bien nazana babina filer bien ba robinho bien au moins que il a kisi que tout ça la bien nanenge penya ki mamoninga na njela boy na ki petit fali courage force à toi petit bunda maintenant bi que toute sa génération moko maintenant respect que ba vie nanga vous comprenez nanenge penya respect parce que na pena yo na babina filer na ba robinho ba génération moko toute sa famille musicale moi na musique et ça polémique bina filer c'est mon grand frère Gay c'est grand frère, Robinho c'est grand frère. Notre épisode qui battent ba mission na Congo, ba 10 na génération na biso. On a gros be 10e. Pour ça polémique, ça kota ba kumba ba touté. Te msu yo kuto role, oleki ba te bien na Robinho bona kuta na Robinho. Grand frère bonjour ya. Na pese respecter que asali ka musana bien. O ba da sepia na na pese respect wana. Ki na encourager ta que star. Ete go nezo kanisa ket non. Ce qui est na buna sakana libongo afali pupa. Somme to na fali na bien. To ke bien. Somme to na fali pupa na mabe. No kine mabe. Ngana mela na ma malili te même mona ya moto. Po moto ba na panya ko chauffer nga bien. Poto za panya mabe. Mais le ko ba bena ba gez ma wete ba bina file ba ko bi ba za bien papa na nga fali. Pourquoi na ko ma jaloux pa bango? Pourquoi na respecter bango te? Bon bah respecter papa nanga pour nga pena respecter bango osomone mais ninge penya musique faut na respecter bango parce que baza ba ene baza ba yaya mais comprendre mais ninga musala biso tu travailler to travailler penya boulot le besoin de ninga pe soirée non buka et ça penya plein petit fali kana banje ma famille c'est petit fali penya soirée affiche na ba fanatique ba warebe ba tika ngate ba warebe ba tika ngate na ba fanatique non ça la plein na soirée le besoin de PV na ngeze ça plein mais na ko comparer na bango te mabika kana génération na bango na za na kati d'accord ça ba otanga bina filé ba otanga geze ba otanga robi ba otanga be petit fali pour dire azana kombo afali ça ba tangi fali poupa petit fait déjà bimi Malamoro. Ozoma skoke nazana kati ya famille musicale. Mais na pour la polémique té. Batangi Fali. Fali pour pas numéro 1. Deuxième, troisième, cinquième, après Fali naninga boy. Petit mon pas petit Fali. Malamoro. Troisième combat Fali. OK. Malamoro. C'est que naza peine liste, na peine entourage ya famille musicale. Mais non le canate bete que na boy ya batu. Na chola batu pona na aigle pas aussi pélaté on regarde TV na boy Robinho na boy Gez na boy bina file na boy Buera na boy Jibe na boy Kofi na bando boy bona bon finga fali pas au talamutu petit pas ça comme même poli ouais parce que tout ça famille musicale on a les canal TV na lo la vie privée à fali ya musique na o vie privée à moi sine ya famille ya bana so ya entourage na okota te pona na ta kutukuna te so yo mondo zana comment sentir que comme un engagement moko sérieux vu que comme ça là comme on place comme place baneli yo mo comment sentir pinda que ndena abo na comme na charge na za kilo mo bo na comme même bon na charge parce que déjà na musique na biso ya Congo biso toujours ba Nigeria te toujours a chance mbala moko loko ba américain te chance mbala moko bon même pe na Nigeria faut bunde pour appeler sur chance mais pe na Congo il faut bunda pour appeler sur chance ngana bunda kina na Congo fallait appeler singa chance mais na ko pe na engagement ya famille ya ba tuna ngape mais na ko na problème parce que déjà na Congo na vedette na bunda na ko na engagement na pe na makambo na ngae il faut na yeba ko ngana osala na yeba bisika na otina bisika na okende c'est très important parce que sur la bisika na otité bisika na okende na yeba te voilà la vie c'est comme ça faut travailler faut travailler donc on souffler moi mon petit Fali to zo moi il aura moi pour te souffler non honorable Romi Royo Leli de Wenje au printemps ngata megafo naganga bakredi na téléphone nanga epa otikanga okata na pe wifi mona bato toujours se yo enzwanya avalopindi otema
Wa Jenny Kabasi. Nakokufa omi. Evan Tumba Nanvers. Constatable na naza. Bienvenue Ngoy. Constatable moi na ba problème. Bitumba motema. Epa ponanga yoza honorable. Memizele ngape mon amuno. Romisa la tasambla. Ya kolinganga oyo. C'est toi qui es mon guet désir. Ngamawa. Ya kolongola nganga na désir. Ya be pensé. Oh mi oyo. Pendant moi si j'ai fouté. Honorable. Pesangai. Monikinde. Pesangai nene chance. Oh mi oyo. Na tuli gongo mo bima. Tina Wente. Mais yo zali wa bien. Honorable. Honorable Caleb Imboma. Honorable Lomanisa. Honorable Lomanisa Nakatia. Lumumbashi. Honorable Dallas Nakatia Lumbashi. Benangai bienvenue Makanga la pédicier. Bienvenue Ngoy. Consétable. Bienvenue Ngoy. Consétable moi. Na ba conseil. Bitumba motema. Mama Kapashi. Ponanga Kapashi. Oza mama Kapashi. Kapashi. Ke mère nanga ba mnechi ba mana ba Kapashi. Ba Fifi Siwa. Fifi Siwa. Ba za ba mère vraiment ya ko petite sœur propre Fifi Siwa. Merci parce que na ba époque ba soutien nanga ma mère. Makasi hein. Ouais. Considérable nga mama Fifi. Pardon mère nanga Kapashi. Bitumba motema ma mère nanga. Pona bino boza ba mama. Considérable moi mon amuno. Romisa la tagere. Woo! Ya kolinganga. Pada moisine. Oh tanga kitoko. Oh perdre mission. Fali, petit Fali. Tokomi na phase mususu. Petit Fali popa membi na poto. Amembi nebele boye. Mais beaucoup me yoka sa Fali popa soni. Makasi. Fali akomi yoka soni, Fali akomi ko fingama, beaucoup mi bato ma finga. Ba makambo nyoso ile kana réseaux sociaux lelo na ndenge bazo finga na ndenge bazo finga Fali popa. Ezo salon ndenge ni to bana na groupe na bino moko. Ndenge bino boya ki poto. Ça te fait quoi? Bon ngala j'ai ingratitude. Naza nyoka te. Ngana j'ai ingratitude. Yo ingraté. Voilà, naza petit Fali quoi. Ouais. Moni o fallait sali même na ba famille na biso bana ba mbongo to teka ba famille na biso baza na ba mbongo te point ba menga poto te na famille ya mbongo bana ba mituka bana ba avion point ba ki penja na sengel ba chelinga visa tant que moi na biso za succès ya poto point ni to na ba famille bien sûr tabota mana njita zate to na ba famille za na passe ya famille. Poni ba gite ke famille ana passe ba sangana. Famille ana ya passe ba sangana. Moi c'est moi je te paye $10,000. Tu tiens mon avis visa aya poto parce qu'on a 6 points n'était. Muto zo kana njela muto. Njamba pesi Fali pour Fali pas son abato. Lelo Fali sali mabe. Ninga biso poto asali sumu. Franchement. Asali sumu to bakasai ka lisumu. Fali pour poser lisumu no biso poto. Oh là là. Osali mabe. O me biso poto osali mabe. C'est vrai lisumu. Asali lisumu. Pona ni olobi bon. Pona ke comment mutu penja 8 ans na ye, vos amis famille, mi mona, mi entourage. Akena sengel. Ce qui 20,000 personnes. Ce qui savent pardon, ce qui savent 20,000 personnes, bino tout à 2 ans, 3 ans, 4 ans. Yo aussi na sa 20,000 personnes et belé bazin ba famille ambo. Merci beaucoup. Aussi et belé bazin ba famille ambo. Non bazin na bango. Bazin na bango. Oui. Poni bagi ba poto te na famille na bango. Ah oui. Po sa lisumu, poko le ki na te volvi Fali popa, Fali o le ki bango aigle, amemi poto asai mabe. Oui poto za ba risque et be ba na banjela mai, bangubu ba mela bango. Ah oui, ba kufa. Et belé ba na banjela boatu. Ba baleine mela bango. Ba mona te ba famille ba mona pété matanga pe mona na te. Mais yo ju Air France na facilité. Ka pour le bela qui Fali aigle Fali. To za rabat tu pe mon opinion to Fali. Conscience peneza la ouais. To za ba famille na katuana na ya ba bola na ba mbongo baza. Poni ba beta ki visa teke oya poto.
Mais na courage au fali, on njamba pesi, a comme le place à ça, abunda pe na vie, parce qu'il y a qui peut faciliter. D'accord. Abunda na vie na e. Parce que moto abunda, il faut avoir un souci à bateau pe ba oluka. Moto abunda te a un souci à bateau te. Fali pour pas abunda na ba époque abunda le njamba pesi li pambola comme place à ça lelo. À moins qu'il peut ba petit fali, ba oti ba bwende ba abunda pe na kombo nanga. Na encourager pe ba on appelle ça pe chance. Asa mabe. O mati pe France ko pe na poto commission mapeka. Ah. Atoza ingratitude. Oko bata merci fali. Oko bata merci fali. Njambe. Donc c'est la fali na li pambola sali. Pe c'est bonne santé. Bienvenue. Protéger na misala. Oko le bata bongo te. To za la ba ingratitude ya boy, c'est pas bien. Fali lo belo ta fali hein. Parce que tu vas droit chez maki. Tu vas toko chez maki ça. Arrière. Ça bolo belo ta za fali. Ana 5 millions na Instagram, ana 9 millions na Facebook. Ana YouTube 3 millions et que 4 millions. Bienvenue. Na ba Snap. Olo belo belo c'est moi fallait Sénégalais au talaye. Camerounais au talaye. Egypte au talaye. Gabon au talaye, Europe au talaye, États-Unis au talaye. Je m'en fous, je fallait, azara fallait, mais ce qui a sungi bisoboy, ils a boli mwanjambe. Beaucoup m'en film, est-ce qu'il y a sali mabe? Voilà. Bon, on quoi ya ko sepena liwa ya baninga te, bena sepena mabe ya mutute. Mais on ko kota ba vie privée ya batute. Que mutomo ka finga ki fali, ngana le kabata, o finga ki presse, o finga ki fali, na o finga aussi ko na saboter, on ba na bêtise non na tawana te. C'est une décision au. On est dans la vie privée na bango. Tous à kaka reconnaissant na o ya sali et s'il reconnaissant il faut taper makasi o fallait sali alone li banana e alone li famille alone li mosi na e parce que bola mo pour la rater voilà tous à ingratitude ya brité ah poto batika mapango yaya na ebisio bat bana ba boatu na ba ibora baba mona ibora vo pesa la ka ibora bnya ya baleze baba mona France te ba monika ibora ya mai mais ba ngubo ba baleine ba mela ba na ba mai mais biso tu na Air France il pose 4 à 2 à 3 à 5 à mia za ya no minde kuna yo ce qu'il fallait c'est mabe disumuni asali wana pourquoi panja ba pambolete pourquoi panja ba tombolete pour bon muto sabino bolambino bo jong sele mabe yo penja be pas sorti kaete d'accord yo penja ba pese toujours abeta toujours ba sala minene akoma toujours azo asuba contact minene akoma toujours grand parce que bola mo lekebele oya sali bino mo mona o mabe njamba otika epete abando fungula ka ba porte siko ndenge bazo finga fali bazo finga mama na ketchup bakomo finga tina bana ya fali ezo salondene bon nga na tialo mona teke na mona ke mutafingi non bato kan mususu tango ba sa ba dispute bato kan mususu o prochaine question na mi défendre ndenge nanga vas-y na epo na kota ba priva ba tuté vas-y na tialo mona te mutu moka fingi falinga na moni na utala réseaux sociaux te na bina tikalo mona ngoti OK mais moi sanda kwa janda nga na so to discuter ta ke ba ya to ko tia mère paleti parce que mangusu to sala comme si maman nana ebité suis ba viso aigle pesi biso ba mususu ba je suis maman kuta sepele parce que loko avant mo bala sali comme pour maman yeba parce que sa mère yeba mbala ko sapé na sentiment était no c'est tambolara di kambo mo sina mo ba fani ya petit pas la mérité mais na no mono ndeni aigle penyot pina mo mine boy chéro mono ndeni mono a mérité a mérité na kenai mono ndeni américain ce qu'on a dit maman ndimi bongo après ça mobile na chance pour mobile na mabiso beaucoup ko ta vie privée a fallu à musique ça non normal parce que ça grand star beaucoup ko ta vie privée à mon cinété et ça respecté vie privée à musique à ça star ba mike da so ba finga bango a saboter ba mais ba ko ta vie privée ba sina bango te parce que comme on a des vies privées à moi c'est à mutanda ou bien vie privée à maman à mutu papa à mutu keba et comme suspect ceux qui va kango qui est prison a raison ko regretter te lobi ko a raison OK so finga non fali les gens vie privée à musique finga y saboter as a star amener superstar yo ko ta vie privée à mon cinété parce que so mon cinéma boya qui beto avec potant to a pété
c'est que moi si n'est pas fungwa qui mutema Mhm. maman nana que tu pas qui pas mambo tout le monde va bouger bega internet qui parate bon toza bato et soaka ko kiper a kiper vraiment ana tawana te Petit Fali pour pas Albeta na Cannes na ouverture ya Cannes lobby. Ba impressionnant. nga ba impression ezaka kitoko bien elengi sentiment go Pourquoi va choisir ka ba Fali? bisou ebele kutu Pour nani ba poni ka Fali? au samusa malamu ana tala ana étoile ayebi musala ayebi polémique te ayebi ofinga baninga te yo baponaka ye nzambe pa pour ngabe ba porte bo finga ye ba porte jo fungwama Mhm. bozo boye ba porte jo fungwama OK. yango wana be bazo ponaka ye kaka bazo ponaka ye kaka muto aussi sa succès a fallu za biso batute moi si ça fali succès a fallu pupa eza yo tenga te yete no c'est ma nzambe moko succès a fallu eza yo te o petit palo nana ya mutu te nimelanga Mhm. nzambe moko ayebi ninga komisa ki place wana yimo peka mta yebi c'est tout kanga da chale Petit Fali. nyonso mutu ayebi ka nzambe Ba impressionnant par rapport ya album Dynasty o Chukobima ya Ferregola les Padres. Banzembo o ya nini yoki o sepel na ona kati album wana. bon kosepela na eloko emso tyango peka ngai na ekolobela makambo ya bato ate nalobela afali mais na respecte à tout le monde président Ferregola asala musana ye président Ferregola asala musana ye o bato basepelanaka mpe na ye mais ki nakota vie privé na ya babome na ye kebimaki esaki boye ele ezwa biso temps ezwa mpina biso temps nalobela fomi set nalobela afali mais na respecte bango asa musana ye bien voilà pourquoi pas ta samusana ye asa musana ye o bato baosepela na ye o bato baolingela ye nga nakomisaka trop fali nazaka trop fali ta na ngai misu ntango etani naolobela fali naoka fomi set naozama inspiration Donc banzembo mosusu ozwaka yo kango te. bon moto mpe koleka mpe na nzembe mutuka Mhm. so eza mpe na mposo omata te omata mpe te OK. okomata mpe na velo ok na Oboyi na. oboyi mpenza mpe mutuka omati mpe na velo ok naye mpo na kokota bavie privé na bango mpenza te bana baporte parole otuna bango ndenge na bomi Tenga na tuni par rapport ya yo de tant que ça non artiste. ça bon président faire ça musana D'accord. ça musana bon nga za trop fali D'accord. naza trop fali po to kata facile na trop fali D'accord. ya ça musana bien OK. Toko zo lisusu moi eloko mo bien asenga na pona nzembo na pona. ah pourquoi pas Mede. adam langa na epa na yo apezenga motema yene fois ah papa naleli réponds-moi pardon cimetière ezaveli bulu basombi kavo famille balembi kokonsolenga mpo naza moura déjà nakoma kovibre vi nanga kashe po reputation nanga ekoma sule po bolingo selwa nanga adolfo kelwa nde mwa mede pardon boyoka mawa mama ma vie toujours compliquée depuis motema kenda epoi mais amore tila mwina belela na beleli. na beleli ye Nazolela. tila mwina Pasi ngamawa ngamawa trop. vie nanga Steve na kati ya Suisse vie nanga Steve na kati ya Suisse vie nangai Masaro 001 vie nanga papa designer après l'être valeur bambanda balelinga pe avance bambanda nanga trop d'avance génération nanga trop d'avance Wana yosugo. génération nanga trop Yo matumboli pardon. génération nanga trop d'avance après l'être palais génération nanga trop d'avance D'avance. Comme Rolls. mede DG
Bambanda balelinga pe avance. Dis-moi. Bambanda balelinga pe avance. Bambanda nanga trop d'avance. Bambanda nanga trop d'avance. Apale sepale yeah. Bambanda balelinga pe avance. Mede pardon bokamawa. Ah maman, ma vie toujours compliquée. Depuis mon bakena. Papa, mais amour tu la mouina. Ah bébé, Aïcha Makuta. Merci Petit Fally, merci Tokomi na suka ya émission la biso. Nini suka. J'avais vraiment trop d'avance. Simen Mercedes c'est vraiment avant. Avalopindi. Ya nene na goma keina ye. Evon tumba na verse. Nene na goma kenda na ye. Wa Jenny Kabasu. Bambanda balelinga pe avant. Papile Boas Telecom. Bambanda nanga trop d'avance. Afaya Basket. Mede lolindo. Bienvenue Ngoy. Lolindo. Lori Rwawende. Motema Petit nanga bafana net na film. Mama na kali muzinga. Petit Fally tokomi na suka ya émission na biso. Merci na nzembo kitoko ya Amede. Simo Ikamba. Petit Fally dosé. Jesse Bokungu kikikitenge. Angaye. Kikikitenge Obama. Jimmy Chimanga. Loma Obama. Gilles Makaya. Loma Obama. Angaye. Vienanga Fergifere Salon les Jumeaux. Salon les Trio Empire Vendé Bokulaka Ale Bomolo. Ba remerciement no Petit Fally. Bokulaka Ale Botuli. Ale Botuli. Ba remerciement ne pas banani. Ale Botuli. Bokulaka Ale Botuli. Oh Totombe. Ngoya Botuli. Ngoya Bokulaka Botuli. Mede. Et pour Prisca la mignonne, Tim Sidizene, Erchama Yoka, Prisca la mignonne, Maman na Bango, s'il te plaît, Prisca la mignonne, Tim Sidizene, Erchama Yoka, Honorable Caleb Mboma, et puis na Vena Bisso, Ridi De Jong, Topesi Ombote, Ridi De Jong, le Big Boss Ridi De Jong, Mbotenayo, Big Boss Abeda Chou, ya Chou, Abeda Chou, Manager King Love. Incroyable quoi. Et puis na bosi Gaël, bosi Gaël. Maboko bank, ana ba espace na kati ba ipeni wana bosi Gaël. Patron Gaël ne china film. Tokomi na suka émission na biso. Merci na présence na Petit Fally. Merci to sepeli makasi. Mbote na epana ni potosilsa. Olingolo ba pona na élection. O sepeli ndenge président comme na pouvoir. Vraiment, ça allait bien. Ne ba voter Fally quoi, Fati quoi. Mais oui, il faut encourager Fati Beto, il faut encourager, il faut payer ses chances. Moi na vie étoile la muteja moto hein. Étoile la muteja moto. Le lo ba biso to ti bamboka bambanda kala ba masuwa. Njamba lokoti na komisa pembe na Fally comme pe célèbre. J'ai des étoiles nanga. Le loko njamba tika cha Fati. J'ai loko njambe, tato forcé, tato bomani to lobby, j'ai loko njambe. Je crois Fally pour la musique et c'est le quoi njambe ata bolobi et c'est le quoi njambe. D'accord. On a félicité Fati Beto Mutondolo pardon, président Bajen, président de la République. Vraiment on a payé chance pour nanga. Merci. Asa Moussa Malamu et puis Fatina Bongo Aza Kiloko sauté. Ceux qui ont 10 ans, ceux qui datent parce qu'il y a le sauté. D'accord. Ceux qui passent pour ça continuer. Il y a le sauté parce qu'il y a Kinois. Il y a passe un beau, il y a déjà. Force à toi, tu peux ces chances. Fati Beto. Merci beaucoup. Force, mon konjamoka. Président Bajen, papa social, Sam Moussana Obie, Zala Voma Bien, Boulot Kitoko. Bisobe banana pe biso yo ba koko na yo banana yo baleki encourager pe biso na ninge pe ya mboka kwa makambo izana ngo be malembe
Merci Petit Fally. Ok, azana tout maramoteuse à Pepel. Merci Petit Fally aussi c'est émission na biso. Moi 2-3 personnes salutations vite fait. Fatibet ya ta 50 ans. Ah, Piambo Petit Fally na yoki. Pour venanga David Mangaya. David Mangaya. Venanga David Mangaya, boss David Mangaya mama Fanny. Chikana pesa mbote po ngaliaka na lea ba bena ba David Vas-y toyoka. Ba bena biso ba Tshisekedi Miguel. Ça la biso bien baluba na bakaba fort. Ah bon? Ça bien. Pour na Petit Fally ba ba swaboué. Fatibe toko sa 50 ans, 100 ans. Mais soka za posatika, autika ne poza lokosoti. D'accord, tu peux ça ba remerciement Petit Fally aussi ici. Voilà, normal mes remerciements ba Gilo Ndomboyo. Les remerciements na bakonji quoi na bakonji mboka nyonso. OK. Bato nyonso bakonji mboka tout. Bamboti na bino musala malamu vraiment bien biso Vitel. Vitel Kameri. Vital Kameri papa vraiment. OK. Wana ba kulutu. D'accord. Koko ba papa. Merci beaucoup Petit Fally. Et puis na vena biso Tshisekedi na Miguel. Son Excellence Miguel. OK, Son Excellence Miguel. Moteno angwana tozozela yo Lubumbashi na maboko. Son Excellence Miguel bakwa bakonja solo. OK, merci voilà. Petit Fally Obosani Sule Kauka. Ya Sule Kauka chalet. Mutu na place abatu ya Sule Kauka. Sala malamu. Ya paye Obosani Sule Kauka ngapazu. Oui, mettre B50 balondo. Ouais. Papa di Badiata, Yanana Boduka. Bon. Papa Ejiki Tenge, Fego la merveille. VV Otino toujours. DJ Virus, il va te bakata. Il a dit Virus bakata. Voilà, belé. Ouais. Mignon Abraham, Motena on peut pick up frérot. Bato balinga Petit Fally. D'accord. Belé. Merci beaucoup Petit Fally. Merci, c'était votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur honorable Anthony Jeffou. Okay. C'était votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur MS. Bolandi Bissona image pro. C'est que bien. Tu peux boire bien sur la bière, c'est que bien. Ah, balo sur la bien, c'est que bien na c'est là. C'est c'est là au solo la bien. Donc avec votre humble serviteur MS to ici, bolandi biso na image prod chaîne YouTube Ozope Sabino image ya propre, ya qualité, ya goût, ya sur en place vos ali, aux en a fait un mariage, fait anniversaire, aux en a pour ça shooting photo, aux en a pour ça balia qui toque au service traité ya malonga, contactez biso numéro est affiché wana ozana posa ba zolo bilili na mariage na yo na makamno tout ozana posa ba yo ka musique ya kitoko contactez biso numéro est affiché wana. Salutation spéciale à toi Evan Tumba balobi boss plus boss égale boss moto mbongo solo Evan Tumba na Anvers Evan Tumba salutation à toi Evan Tumba Petit Fally wana donc yo so la rambala moko zo makamna quoi Avalo Pindi Tour d'Europe salutation à toi Baluka ou à Jenny Kabasu conteneur à Bilamba toujours mon vieux balobi Bilamba nde Ilamba Gilles Makaya salutation spéciale à toi et bon ya Jimmy Chimanga porte de la Chapelle Papi Lebo Oyangai Was Telecom, Chris Brother La Flamme Olympique. Derrière la cam, tozaki bongo na Yemoko. Bienvenue ngoyo. Bois qui était. Bienvenue ngoyo. Bienvenue ngoyo. De la part de Karine Yama na Kacha Irlande. Karine Yama na Irlande toujours. Bienvenue ngoyo na cam. Toi qui payes na patron Bogos Fire Basket balobi moto mbongo azamoko. Et pour restaurant, pardon, s'il vous plaît. Restaurant beaucoup tampongo. Beaucoup ta. Restaurant Poutou. Voilà, restaurant. C'est bon, Poutou. Merci Petit Fally. Restaurant Benabiso. Fallait aussi ça on le lote Petit Fally. Voilà, restaurant Poutou, restaurant beaucoup tampongo. Donc derrière la cam qui na bienvenue ngoy. Bienvenue ngoy. Fire Basket patron Bogos balobi yemuta sala pobozo ba image à propre qualité. Fire Basket ndeko ya héritier basket banda télémarque azotala nga héritier basket ataka la ozwana atankale salutation à toi héritier basket Shango Basket et bongo yemoko Guy Basket tokomi na suka on appelle wesh
faut dédicacer les wesh. Le wesh? Tout le monde est wesh. Tous les wesh, salut à vous. Tous les wesh, salut à vous. Tous les wesh. Je tente à wesh. Salut à wesh. Maintenant, on prend quelque chose aussi, c'est Nabiso. On est wesh. Quand même, faut dédicacer les wesh. Mais je dédicace les wesh là. Mais déjà, wesh. Ah ouais. Togo, ça wesh. Merci petit Fali, Togo Minasuka.